Fimbuna Fimbu News, Ken Piana officiel. Bonjour, alors si vous voulez des bonnes infos sur Paris, ce qui se passe, tout ce qui est super, il faut suivre Fimbuna Film. Top, très bien même. Vous avez des soirées privées, des soirées VIP, des anniversaires, vous avez des concerts à filmer, tout ce qui est cérémonie. On a fait Fimbuna Fimbu News avec Ken Piana. Avec Ken Piana. Donc pète à la gata ma copie. Il faut suivre Fimbuna Film. Tolobi tout na Fimbuna Fimbu. Biso na bino, toko peta na gata makofi. To peta na gata makofi. Ken Piana. Fimbuna Fimbu News, Ken Piana officiel. Alda! Ken Piana! Ken Piana! Ken Piana! Nathalie Makope, Amanda, Le cabinet Dr Hakim chez Bijosé, numéro 1 en Afrique en phytothérapie, spécialiste dans le traitement naturel sans opération de maladies telles que myome, kyste, fibrome, hernie, prostate, hémorroïdes. Vous rêvez d'avoir de longs cheveux, des barbes, de poils et des favoris. Pas de soucis pour vos problèmes de règles douloureuses, Obésité, vergetures, tampons, boutons, gros ventre, carie dentaire, mauvaise haleine. blanchissement des dents, Ne vous inquiétez plus, l'anti-tabac, l'anti-alcool, anti-drogue, plus de panique pour vos problèmes intimes. Le cabinet Dr Hakim chez Bijosé a un miracle pour l'élargissement et le grossissement de la verge et pour le grossissement de sein ainsi que de fesses. Endandamae, Yamado. Retrouvez-nous sur Rond-Point Victoire, Marché de la Liberté, Kita, référence Maison Bongo, commune de Ngaba, Cité Verte. À Brazzaville, nous sommes sur Texaco, Latiémé, Makelekele, 089 86 27 692 081 99 91 102 05 360 82 26 et 04 487 51 15. Docteur Hakim Alobi, maladie nyonso ebikaka sauf La vieillesse et la mort. Bonne réception, bon entendement, vie d'une excellente méditation. Votre humble serviteur. Et dit que frappe encore l'homme qui a l'image de Dieu, le frère de Jésus-Christ. Kakanenga na lobara TV za radio te. Mugolo TV comme radio en tout cas l'homme qui a l'image de Dieu na buka caméra. Kin polémique na polémique. Pito pale, polémique na polémique, fimbu na fimbu, maman na babi, biso bo maman to na pétrole, polémique et s'il aura jamais, biso vers la polémique, sans polémique en tout cas, simbate. Boebi actualité zo dominé, bandero na biso ba journaliste bazaki arrêté entre autres. Pacho RFI mona muteketa na Nyamakor. Pacho RFI na centre de rééducation de pénitence na Makala. Nyamakor azana circon na P-crime. Na yambeli bino cadre mission na biso. Il y a Fimbuna Fimbu, Jiras Malele, One Tash, le patron lui-même, on a bien honorable, tu me ça l'analyse par rapport à Bandero Nabiso, confrère Nabiso, au Bazan Sika ya Passi. Jiras Malele, One Tash, bonjour. Bonjour, dit de Djoubek Famp encore. Bonjour, Naba. Internaute, tout le monde a minutes, on a na Fimbuna Fimbu, na Messana, One Tash, na Fimbu, merci Nabino, tout les partenaires privés, bateau pour soutenir Arabiso de près et de loin. Tu peux sinon en beauté, merci Nabino, merci Nabato, toujours qu'on consomme, qu'on consomme Arabiso à travers téléphone Nabino, à travers ordinateur Nabino. Donc, merci Nabino pour la marque de confiance, on a européen Sabiso toujours. Tout ça, toujours ensemble, pour informer Arabino parce que vous informer, c'est notre devoir. Donc, si vous en avez pour informer Arabino. Le lopa tu arrives moi na muteke ta gentil asa na centre de rééducation de pénitence ya Makala yo attaque confrère na yo asa be muto yo bu passer pe ba bon moment bu kabla pe moi ba faire ensemble réaction ni ko za nini réaction ça mawa
bapesa basala réaction ma papa muto ayo kaka conseil réaction ko za ma soki peut-être pas tu ba comme tondolo bana pas tu ka bisote pas tu fait o ande ko kanisa sala tozo fêter pe arrestation na été le rezaka keno eza éducation mais quand to baka bazwa éducation ba voler belé mutu muso ko éducation na ko beta na ndako so azo éducation na te ba beti ba corriger na ndako te musu mutalibanda 20 mois libanda ko corriger ba mbata ba pacho ba dépasser ba limite na sens nini biso to sala ba polémique za loyal Bapa tu vas commencer à polémique mo déloyal. Ngai na bi place moroté o man pas ta micro à finir journée internet. Comprendre? Critiquer musique après ça en sonne on m'a bête ta musique ou critiquer nos musiques. Na tu na mettre ninja dernièrement le biso ba critiquer na bonga ta musique ba ngalo ba keno eza nango normal. Yo zo critiquer mutu via mutu. Kolo ba keno mama pasteur wana ya ndoki ko pesa nga sumbo tete. Ya za nani na mboko yo. Tu vois, au dépasser ba limite. De ba mona keno Tokyo kende te totinda msusu to lo bapé msusu asanka répondre be chamaïma to malwa ba miki po olo ba makambo lo baki yango bien vena so waze ko lobelo moko ya préférence so bo soni na mutu libanda boke susu na justice pona justice ba koma kamarambo tikalaka ba kende ba koma ana ba preuve oyo la sakeno wera salaki eboye wera tinda ba beta banani tu vois na sens wana yango mona ba maki kuna mais to ça la fête to ça la kaka to epesa pe ba tumsusu yo pardon bazana nous na esprit wana ya ko finga ba artiste musicien to ya ko finga ba chroniqueur ba chroniqueuse et puis ça bango leçon pour prochainement ba répéter les soutes mais à lobby que mama si déjà mapata molongani ya vena biso we rançon Igwe de la Forêt azana nyongona ya $100 lors ya campagne électorale yé à sala il y a $500 plutôt yé à salaki azai parmi batu oyo pe basalaki campagne ma si déjà parce que yo alaki wana na campagne Ken Penalaki na mona Gloria na mona ki na Fifi Siwa propagande mampata poka to téléphone nanga na ngala na ba photo juto ça la plan pour Ken azaki ko ça propagande ya deux personnes ya mampata na président Ranson Ken akendati na ba kimbanseke batu ba mona ya mampata bo mona nga ba pesa nga charge wana na ba Gloria olangi Ken na te malé tellement na ça la presse yo ça la mère pena propagande et pour incident Ken akenda pi Turki ba série pena o senga ki jour asuka ya propagande otambo na ba carnaval la moto na kitambo pa tu azaka pi je otambo na ba carnaval Jubek yo zaka wana to zanga yo Jubek Hilaire Gloria ba totambo la ti concert betema na Velodrome ya zaka te ti propagande banda ti si la ti ba élection le cas ata mukolo moko te pa tu azaki makambo mingi ya papa chéri jour moko te pa tu ba mamba wera. Comment c'est fait que ça propagande à $500 en ya nini pour même pas tabatika na nyongo ya mutu pour même pas tabatika mutu mbongo te mbongo na solution tondeko zona banana et pas cordon oh Serge Maloka Serge Makoso je crois Serge Makoso oh à Canal Kin yem tazali ko coordonnateur pardon ya événement wana yem ta pesa mutu tumbongo na o sala msala bato ba moto bazwa mbongo pa na ye biso ba chroniqueur na ba chroniqueuse tozwa mbongo pa Serge Makoso sikoyo mo wango nyongo atika na ngo ya nini pour propagande oya sala mampata sala kango wapi pas qu'on a niveau finga mère bongo eza éducation eza ba blo mususu nga benga ngo eza ba jalousie mal placée au mona que non ozo évoluer te ozo évoluer kana kimti ya mabe tika na manifestant ata na micro na finga batu yango ozo mona ba sort na bango ozo sala ba bloco ozo mona o ba ko kanga ba ko benga na bango na orchestre yango ozo mona ba sort na bango ndo zaka bongo. Malgré ça, muta désarmé muta lukuta à cause de nenge ya pemara. Nega za na centre de pénitence kuna est-ce que yo na muninga no ken pia na besoin de temps ya okende pe ko rendre visite. Tawa kanga ken ya ko rendre ken visite. Bébé alors mususu azama sana biso dokolo ba mabe na télévision te pour aza en place à passer en place à passer so do 8 ans que ça les visites to que les visites. Ngana zela pour abaki on ça 4 jours quand soit à cause de prison ça 4 jours non c'est là comme attends une semaine pour na comprendre que azan pe na prison pour na to aussi 4 jours te bana que prison c'est comme 4 jours et qui na moni 5 6 7 ana comprendre que na pas tu na prison qui t'a les siko tu vois na mission na considérer que azan na prison parce que abaka ça la 4 jours obima donc comme toi on a deuxième jour soit comme na une semaine na lukana ke ekota là babi azo récolter ka oya semaki soka semaki na politesse alnga ko récolter politesse ya aseme impolitesse ngozo ememe na ba niveau wana donc to wana pe wana pona beta masola patcho moi trop te bon mona ki na saki makama patcho na taki ba gant parce que bo soto lega ki moi trop enzu be na ero ko tanga ba komba patcho ko na ozo samukilisima elo ko tanga sa ba komba matika songo elo ko tanga sa ba komba Fredi Akimbe ozo mona ko tanga sa ba komba patcho ba catégorie moko donc
changer. Pacho RF moi na muteke tabundeli wenge BCBG moi mingi alobeli mingi we wenge BCBG alobeli balle de match mais lelo ndire to moni aza abandonné na propre sort na ye na bande ko wenge BCBG réaction na ko za nini Jibena oyo bazala famille ba passa ba bon moment ko leka batutu na mukili. Alors wera olinga teto wera olinga mona passa JBT. Na pesa ka exemple mo type na pesa quoi deux exemples. Bon, aza comme déjà moi si autorité mondiale ya munene na mboka na biso na kotanga ko monete pour na respect. Lelo mère na biso oyebi maman na olobela. Tango basala ka mariage na pour na vina so di kinwani. Batiela président ranson mbongo ke beta. Président ranson na boyaka po anini. Atala amitié wana bazala na ngona président JBMpiana. Le président ranson tanga sala ka accident na nzela bandundu tanga okende mamba propagande mona bandundu. Tanga sala ka accident ba na centre nganda na kitambo na kenda tele mtali boso. Président JBMpiana pour voir que bazana bonde komo boy otoko kabula bangote. Siko soki président JBMpiana tini ba avocat ba ke misa pas tu RFI. Cela veut dire à encourager na mabe. A se pende ngazo finga mwasi ya muninga na e. Donc il y a des gens qui sont autorisés facilement. Net ngalo bango. Toko limbisa la biso batu nyoso ba finga rabatu. Mais yana batu musu na ko limbisa parce que ba toucher la personnalité musu ba ko toucher te. Bako loka ba chroniquer des dans ça. A toucher la maman abotanga. Aussi moi no loko la biri. A toucher la mwasi ya Ken. Mwasi wa boteli Ken bana. Yo toucher mwasi. Donc on a manqué respect mo bo. Oh atanga lelo so sur la maboko to kana ngalo kana mutu ko petwa na biri te. Na sens wana. Parce que le président JB sera sali acte wana peut-être ya koloba ne ba rimer zo bimakeno atindaki ba avocat ndenga na ebe le président JB mpena ko sala ngote kota la respect na relation bazana président ranson ko sala ngote eza mensonge ya lukuta siko message ni européen ça na bandi na wenge musique à maison mère na président we ranson Igwe de la forêt na mama CDJ Mampata pour na Pacho RFI Nzube betali so mususu moko sengele pe pardon za confrère na biso journaliste betali so mususu changer pena lisolo masolo ze bele ba bengani oyoke ba bengani batu équipe na batu équipe nationale ba bengani bon parle na la team na yebi bitumba to bundi pena ba ne bele ba bengana bango ba bengani bango na la team e masolo ko beta ba solité yango na ba ba Pacho déjà azo sibi oyo esengaka sibi donc tana ye mko président ranson na yo kam tema ma bimisa na prison donc beta maso mususu lelo to mo bandi na équipe nationale ba wangani bango na héritier Watanabe boss live musique intelligente alobi ke wana eza ba charge ya Karine Mokondi de ranson mabole si ana raison mabole mtamema bango na sokuna na roboya na kenda pe héritier na ndenge naye mabole tanga longa ba Fabrigas tanga bandiko na ma héritier nde amema ngulu pa bangulu ne nyonso wana bangombe nyonso na bangombe na bangulu ne nyonso wana ba pigeon abimba nyonso basa caprer na wata mabole mtemema bango nyonso faut voir que mabole mta chef ten na bango soki mabole ba fini mabole bango tout ba ka répondre mais so ba fini bango mabole répondra te alors mabole fana na ngwende bango tout ba ufinga abira uti ko finga chroniqueuse mu dans ça wata afingi ata mukolo moko te mabole sala vidéo aloba na bire na sala ke mission mo na bisa bino na bi abira bandi ko finga bano bazaka pemena wata tanga zo finga bano zo tanga kombo ya nani ya wata soki ezana muto aza pembeni na bango bomo na bano ba obenga ba orchestre wana il équipe pas même des semaines héritier à reconnaître bango ta nié bango na nyoso basala po na ye na nyoso ba finga batu na kombo héritier alobi ayebi na ye bango te o mende baka boni yako sala lokola motako ngana kali kambo ngaite bango pena bongo héritier bi bango te na yebi bango te botu na mabole donc bango bazaba bato mabole mais bazo sala bango ba ironie pa mbeko wangana poto e bango na so se mabole mabole mutafula bango mais bango pa wata ti wata zo apé moi koti be on na poche azo ya msu moi $400 $200 kabel bango za pona mabole ni tete mabole alinga ko banda ko sala yango te anga asala yango te lelo ba mabole atikaki biso aza susu na biso na sasa te mais to monaki première arrestation ya Nyamakor to ba tchaki na pe crime kuna héritier Watanabe mutabimisaki ola sala kango po ani asala kango parce que Nyamakor akwesela ki Hébert avandi boye ba osambisa lo bakena biso ngape na finga ki po bango pe batuni ba finga ka président na biso batuni président na président so héritier Watanabe elle ko la simisa ki touche mo batele a simisa nga touche na réagir kaka bakanye deuxième fois ngabimisi ete po ani faut comprendre que non artiste a vite compris que ma finga est comme koleka banzembo na succès et ça bimisa BMA ça la succès fou partout mote mezo ok bilinga abimisi Reine de Saba vraie chanson hein au senti pena nzembo pena senti ngas côté ma za musique na okaruna kangamo wa parole au senti pena ki à quelle place moi lobby
abi ozala tête ici na benga bakutirie ba salelanga modèle nanga moko ta ba parole po yazaka na ba parole bien siko nsembo yo kana te poani parce que azaki caparé na batu moko boye oyo baza inutile na société batu moko oyo baza na valeur te ba anti valeur bazo approcher artiste poani ba dénigrer artiste ba inisa artiste pas batu le leur héritier ba ina monde entier pourquoi pour na bana wana ba délire bana wana inisa héritier pas batu yo lingi ba inaka ba mission na biso ba inaka ba artiste na biso nzube nga lingi eloko wata sali ba musicien nyoso ba sala ngo po bato ba yaka pa na bango ba finga bato po na bango po mission atinda na bango bato te ke no finga na mutu baza te atinda na mutu te bandi mate nzube exemple mo typique ça sur ces années Fali bon c'est sûr à musique congolaise ngata na kenda pa Fali muta présenter nga Fali c'est ken piano après masana nga uta free d'ici yeyo yekutu mutu émission moto sala ta muta kufaka ye muta loba makamnanga OK merci c'est bon malele OK anoka kombongo ake to pesa ni mbote na prise wana c'est bon lelo soki na ti Fali batuni na émission mo boyo soit nga na sa elo mo boyo ezo dénigrer ki ta Fali batuni Fali lo mon émission Fali lo ba clair que wana fobo tuna kene mutana malele na osilika pourquoi kene mutamemanga sko bino karini mutamema bino kuna mabole chroniqueuse mu dansa oka passe ya nini mutamema kuna mabole février mutamema kuna mabole nyama encore kutana chance pour déjà à s'épargner ka longwe mwana mususu nani fioton mutamema fioton kuna nani mabole bango tumtemema bango kuna za mabole sikoyo pas ces autres alors biso qui héritier lobi eza ba charge ya Karine eza ba charge ya Karine to bibiso nyonso bana ba loba mbanga pasi minu ngai boucherie ya nyama baloba ka fort ba finga ka makasi ben sanité est-ce que nenge balongwa na bango nyonso wana bwakisi bango wangani bango ba osala guerre contre héritier Watanabe te est-ce que bako créer rébellion te po ba zongi c'est l'héritier Watanabe mandoki oui bah c'est nini le baradage moi le baradage na besoin d'adage moi parce que na français moi trop adage moi le bara et celui qui veut la paix prépare la guerre oui bah ngo donc tant ozo linga paix awa yeba que guerre moko ya là tant wata luki paix wana akoma aimer peut-être na ba mélomane ya orchestre mususu par rapport ya bana ne bandoko ko dénigrer ba président orchestre mususu aluki pète mais ba que non a créer guerre contre bano yo bazaki pembe na ye ba ko sala ki rébellion et bandi déjà ya ko lo babongo te yo mete ba capture bimi mabole ka mabole wana chef Ken atinda ba chroniqueuse muda sa sanini ba démarrer wata sege na wata baza ba bebana mais bazaka ba meilleur ami ba bebana mais njube eloko to bato mona ngoda na misu na biso keno ba preuve ezozala keno so bazaki na bonne relation mais Karine ngo sa l'émission soit wata ngo koma na ba débordement na talo ba keno ye ba charge ya Karine ngo koma bongo te so moni wata komi tina ta ko bimisa o wana atondi ya melitro alie mingi yebi combien de fois batu ba loba mabe pa wata tant Karine azwaka audace ofinga mampata batalisa wata réalité babi non mampata zano maman kuluta moi no DRC comment oko autoriser moi no Karine finga mampata tina ba niveau wana kanisa ata 17 ans bovandaka na bango wata vandi amelango kaka pasi wana bimisango a dégager bango c'est pas grave njube ngana mo passer comme mabete donc cela veut dire olobaki mengi na esika yango bati yo pembeni yo ganga lisusu mama boko kan to ko kan te po biso za biso ka peso za binone boko kani dans l'entend des sorts héritiers Watanabe parce que Karine moko to bi ke la baronne mbanga net na film bana na ben poli ba janvier chroniqueuse mu dansa sort héritier pe za la ndenge nini si ba balusele mandoki bobenga héritier nani dadi mona ka malili ko mambo nani héritier Watanabe toto moto ya tembe tembeza asa pe tembete bana wana banda ko finga batu po avec na so bakangi héritier ko bimisa siko soki ba finga héritier mtabimisa bango na obimisa bango leader ko ba okendo kota o bando ko soutenir baza na place ko kenete maboko za salité bana place ko kenete maboko na bango tout eza na salité ba finga ba leader nyoso mboka oyo tout bana place ko kenete bongo villa no vas-y Fabrigas aye ale bo ya pa na ngai mutu ba pesa ba kombo to mukilo ya mabe ba pesa on Fabrigas ko ya mesu bana bongo ba pesa mutu ba pesa ba kombo to mabe na mboka oyo ya Fabrigas muchopi nani siko Fabrigas ya mesu bana ba na muchopi Fabrigas kuta sepe là c'est délibéré ndeka bana ba kenda ka sala et sala bien moko le musique Fabrigas comment que likolo poani parce que bana ba kenda
Bon, si vous avez un quartier latin international, pas bien au quadra, parce que via quadra, pas moutambutu, via l'ingara rando, via l'ingara polémique, via l'ingara comme on est toujours en actualité, et ça la naissance à Mabé, et ça la naissance à Malam, si vous pas quadra, la quartier international. Total, non, ouais. Total, non, habité total, non. Total, non, place Baokende, ce qui président Moko, Ngo Baokende, a autorisé Bango Ba, comme on a niveau qu'on filme. Bandega wenga musique à maison balanda biso de partout nabi ke wera son igwe de la forage olanda biso na mama si régime pata liloba nino ko loba wa adresser na président Weranson leader par rapport à petit na biso kitambo Nyamakor. Non, Nyamakor ada petit Vincent mwana kitambo bakakol bazawana baza ba vena biso kitambo comprendre Nyamakor à reconnaître ma bé à sengi pardon place ba chaki on ezaka pour éduquer pour mbala sima soka bimi à continuer sur ma bé tu vois donc Nyamakor déjà ngala senga pardon bo limbisa ye pour asala ki mbebe la ki munene trop a toucher ki place ko toucher te mais na ebike ba limbisa na ba président ranson de kana lo bakaza mutema ko limbisa a limbisa Nyamakor parce que punition déjà ko ki moi non c'est pas ça que punition nzubi ma bezo ou ta biso ba pesa Nyamakor punition parce que a déborda qui peut a dépassé les limites au sala ko ça même ça sala ki on a ko sala ngote a dépassé les limites tu vois donc balimbisa ye Nyamakor za congolais balimbisa ye vraiment parce que à pardon on a dit que non a eu les sons à continuer soutien à continuer te yom dozolo banengo parce que tout le monde est au président Fali Poupa tant a finga président bakinga Ipekin Abimi à sa l'émission a fini sous héritier ça qui différent ba punition faut comprendre le président Fali Poupa a kanga ke kamba moko tie na kasho mais président Ranson a betié a kangé donc comprendre pas président Ranson ba betié ba éduquer na robeta après ko éduquer na nini na kasho comme différence d'éducation. Donc on a dit que non a tout on est pena tosi papa. Attends nda kwa nganga ordre zalaka. Moi attends nda kwa nganga so abi nda ko na bakota olongla ma papa, olongla ma papa. Papa, Nyamakor ko beta maki. Na pinso ba pesie. Ah, so ka Nyamakor abimi kasho. A continuer ka buzo ba wallahi billahi. Na benge ndoki. Na benge pena ndoki alinga vinete. Nzambe. Komuna moi mobali wana 1m60 combien wana. Kuba azwa kazo kuazo lela bedelija bedela betina yo ah meteli misanga ah mete pardon mutaleli pena bongo nzube ata utokufela ba parents lela bongo te Nyamakor aleli pena bongo mwana mobala misima miso ngambe ale abimi susu andi ofinga ah non c'est ka ando kyalo kaka. Merci Tom Nasuke émission la biso watashi moi bambote na ba oyayo balandaki biso ba oyayo moi par rapport à libanka ndenge zalaka ah ouais bato balandi biso sert na biso Angel Musoli Makizembe sert na ngai Nathalie Neymar na pesi mbote na sert Pauline Lumumba ba conseil toujours Christelle Mutingi ya mamika na sikre merci na yo na onyo soko salaka on ndenge zo salaka wana mais on fait bête faut longwa ko beta tout mutingi ya solo la sola ba solo tu sol pas on te dégage ndega nziba lobaka merci na Raoul Mulobo tout d'Europe Raoul Machoupe Dimo da fashion merci na bien so bolanda biso Papi le roi la carte illimitée bilanga euro bilanga dollar merci na yo pour na soutien merci na HPR de José Andombe bino tout bolanda biso merci na Gloria Gucci ebisa d'ailleurs ça kwala na labno ya trop déjà kala tête aux na bakisa ça oyo merci na bino babi 24 biso to ke soutenir tout et mada ya gaga na kata stade de martyr wana donc Léopard qui tarasse toko c'est par rapport à ima solo ba solo ti solo pas on te dégage kaka ndiki na lubaka na profiter ko pesa mbote na ba oya ngai vraiment maibola kisa moi c'est poto tongo j'ai tout au kito ser nga mona mutete là on était avec ma fumbe ser nga Guylaine na grippine la congolaise Chantal Ngwabi na ko bossa na ko jamais par rapport à image solo ba solo là gradi soit pas logique na si ma caméra film mobimba Laura Chouba bon séjour et si vous allez loin deuxième prédicateur on est ensemble leader na biso Ken Piana plutôt pas de bambote belé en tout cas vient en Sideman Chris Bakale Roy grand frère propre à parler par rapport à Iman Marlène Mbenza Mukazo bambote belé Bijou Kenda Mistral Canicule Wakisha boucle na limwe par rapport à Image.